Naye lelo na témoignage, il y a Domazé. C'est une femme qui a reçu Jésus-Christ, qui a marché maintenant selon les Écritures. Nous avons récompensé. Nous avons malembe pour vous comprendre. Par rapport à tout ce qui se raconte sur Internet, mais avant d'abandonner nos émissions, sans pour autant dire merci à celui qui a créé le ciel et la terre, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, apesi miso souffle de vie, apesi biso esengo, apesi biso makasi lisusu na tongo ya lelo. On lui dit merci Seigneur, bien que malgré les fausses accusations, malgré balingi ba exterminer pour des raisons, pour des bénéfices. Bato balinga ba détruire réputation na yo pour na ba bénéfice ka ya ba YouTube, mais nzamba na bombo kolo Yesu. Merci parce que tu dévoiles tout le plan du diable au nom de Jésus toniati angalobi. Mets-toi à ma droite, à ma gauche, tu verras combien je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Seigneur, fais de tous mes ennemis connus, inconnus, visibles, invisibles mes marche-pieds. Voyons seulement ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci énorme. Merci parce que la vérité finit par nous faire dévoiler quelle est la nature de la personne. J'ai dit merci également à celui que moi j'appelle personnellement mon ami de dedans, Y Abakou, Chacha la maman, Marthe Bikindu, merci énorme à vous. Merci à maman Alice Landou, merci également à maman Flo, merci à Awa, merci à maman Kati Kanika pour les conseils toujours, merci maman, ça n'a jamais changé, merci au président Yoshua, merci à maman Zozona End, merci à Donada Kaza pour les conseils aussi, merci à Lidingante, merci énorme, merci Bozake Bele Aboyebango, que vous avez énorme, vous avez pensé Bele SB Forever, merci énorme, merci Nabinoni Sopona Bolingo pour pouvoir chaque jour, même quand je ne suis pas sur le net, vous êtes là, merci pour vos prières. Merci Greg Kabakouk pour ma prière Nayo. Merci vraiment à un ami avec qui on prend le temps de partager la Bible et tout ça là. Nde moninga mala moninga solo po mbongo eko kabola bateko e panta batome Biblia et sangisaka kaka pe pesa bolingo ya solo. Dieu vous bénisse. Il faut avoir des amis qui vous soutiennent dans la prière, hein. Et on a l'équipe parce que physiquement, na intérieur, na spirituellement l'équipe parce que c'est les spirituels qui influencent les physiques. Naye na lisolo ya Domazé, je sais pas si je dois l'appeler Yaya Domazé. Naye koloba boy. Domazé, mariage naye à lelo ezali témoignage et je pense qu'elle a beaucoup appris par rapport à ce qui s'était passé avant dans sa vie na lelo. Domazé, elle a appris à devenir très discrète après avoir vécu certaines choses na milieu ya musala na bango na milieu ya vie na ye nde sali que ayeba kozala akoma très discrète ndenga zalelo. Merci Seigneur pour la paix, pour la joie. Merci Seigneur car quand tu repars quelque chose, tu le fais tellement bien. Domazé tango zo sala théâtre malembe ainsi de suite aye kozwa libala o ya balaki liboso. Domazé azui libala abali mobali wana ya Kinshasa kozwa Domazé azui Domazé abali ye akei na ye na poto aya pena na famille ya Domazé po na obala ye komema ye na poto na bongo Domazé akendaki libala kasi libala wana ezaki libala bombanda wana ezalaki libala ya liboso o aboti na bana je crois 4 si je ne m'abuse 3 ou 4. Domazé akei libala wana ya poto akomi kuna boyebi kaka bolenge ya moke tindaka biso na makambo ebele. Moi je me rappelle qu'à une époque de ma vie pendant que j'étais dans 4e, 3e, 4e ou 4e, 5e boy na banda on a déjà Domazé totali na télévision entre 3e ou 4e le mois bon siko période on a yaki siko kotale pena bien on a déjà après nini après motema nanga après penta après des années na komo na Delvaux na komo mingi na Delvaux na yebite na mone mingi côté ya
bobokoli bakwe wana nando moni mingi na Delvaux nayebi te soki akoma ye kofanda na Delvaux ou bien ezalaka ndenge nini mais nando moni so touti classe tobima na omona doma te totala bango bokomi soki tomona ye na kipekapeka tozoganga nga soki ozalaka trop timide quand je grandissais donc mona azalaka moi fermé et toyoki koyoka doma aza abali to mpe toyoki doma aza abali je crois 2 ou 3 fois lisusu tomonaka ye suka wa kote wana babi abali aoke poto na ndenge aye kokepe poto wana libala oyo akendaki ya poto wana ezalaki libala bombanda doma aza avandaki wana je crois qu'il a quand même elle-même expérimenté c'était quoi libala bombanda ya pétété libala bombanda eza matata ovivaka na jour à chaque jour ovivaka na baproblème mikolo nyonso le problème c'est que bamisusu base contentaka na bango na yango afandi na ye alobi bon yango nde nazwi bon nzambe nde apesi ngai ye parce que y a même des hommes qui aujourd'hui akutani na azoyebisa azoprépare déjà ndenge eza ana libala c'est pas important tofanda na biso kaka etu misusu pa yebiso nga na olingo ozoboya bongo so nzambe aloba eke yo ozalaka deuxième bureau nazala deuxième bureau poani mpo nzambe alobi na bible te place moko nga nazala deuxième bureau yo de oteya nga bongo wana baosa lavage ya cerveau donc maze na kofanda kuna na kati ya libala boti mona liboso ya mibale ya misato do maze aye kokutana na liloba nzambe kana ndenge ezala kofandi ofandi na baréalité mpe pe akutanaki nango kuna je vous épargne les détails mais ekoma ye pena lisusu bien te na foi na ye na kozala comme deuxième femme ekoma ye penza kodéranger ndeko yaya akoma ofanda na bongo akoma oluka sikoyo akite mariage wana oyo ezalaki mariage ya deuxième femme na kati ya ba prière côté ya po normalement soki oteyi mutu liloba eke aza lokwa deuxième femme eza yo te mutu kotinda yake ne kolongwa c'est la parole qui va lui convaincre liloba oyo ko convaincre ye mutu kotinda ye ake longwa deuxième femme to atika to a continuer. Et alors, à chaque fois qu'elle partait à l'église, elle revenait, na ba réalité bando kuta anango, na ki deuxième femme, par rapport à Liloba Nzambe, do maza afandi observer bien tali, malgré les enfants, malgré tout, malgré même na pote et tout, do maza s'est décidé de quitter ce mariage. Yaki bombanda. Po normalement na gol pena imtando lekela mbanda liboso imtando lekela pena imtando cha pena mbanda liboso pena mutu pasi penda. Donc ce qui est akweta abweta pena mobile alinga abwete pena proprement dit na ndinga solo mais tanti Nathalie ba avantage nyo sazaki nango kuna te nini te a se décider à lebi po ani na kochaka kaka libala muninga mikakatano liloba pe na okende kolande zo te yanga ikena tika kochali mikakatano na libala muninga c'est mieux soki pena nzamba yoka mabonde linga nazo tika libala oyo nzambe wana pesa nga libala ya mobali na nga moko do maza fandi elle a passé beaucoup de temps na kozela afandi do maza fandi aboyi je crois que l'homme on a dit même que l'homme en question a avala décision na été akoka yango te salaki mwa mbutu po alingaki do maze alingaki epenta. Mais Domaze avait été catégorique avec sa décision nae habité atika nzela wana nzambe oya lola oya yokaka apesa ye libala naye ya mobali naye moko. Domaze est resté prier, attendre la patience qui paye toujours. Avandi azeli asambeli azeli oromona pe Domaze te pendant qu'elle était en train d'attendre wana moni na banzela moko na bandenge moko na biloko moko non. Elle était là sereine, en train d'attendre. Azo zela naye mobali naye onzamba pesi. Yango na osenga bandeko ebelo koza na relation mususu ozo forcer. Ba lingi yo tozo niema kaka ozala ka deuxième bureau pour l'autre ba avantage. Mais soko lingi nzamba ça il faut tchaka nzambe na épreuve. Oyebisi nzambe Seigneur, moi je ne veux pas être deuxième femme de quelqu'un. Ya okelanga mwasi pour nazala mwasi ya mutu moko. Alors pesanga mobali o ya ngai. Sala que na kutana na oyo yanga tan oyebi soki mobali na yo ya vie bokutani na ye yo moko omona bangamni sendeleka na facilité mutu muso na ndobe tele lisolo lobi na c'est là okova na mutu 4 ans okemba bozo bunda bozo tombwa na bokei bozongi te solution ezo mate mais ya yo soka ye nyonso na facilité okokama pena ke fiancé ya 3 mois 6 mois babali ozondima tenga mona oncle danga bala fiancé ya 3 mois
bazati lelo babalani pe lelo te babalani je crois na 2000 so ba 2007 te ba 2007 ou 2008 ti lelo baza en parfaite harmonie. Donc muto ebisa que oh fiançailles il faut ça la 4 ans 2 ans 1 an à cause un homme qui t'aime, qui veut de toi. 1 an est important pour naïté. Même 3 semaines est important. Et coquille pour naï. Un homme qui est déjà debout, qui est prêt. Au pédale la posa libala. Ba détail muso ngena osenga oh toto vandi mingi to eba nana ebiso ko vandi mingi na mutu ndeko sim. Au moins te basala ba 8 ans na fiançailles et bébé na mope et simba pété. Ba musupe basali ba 2 ans et simbi pété. Ba balani et simbi té mais mutu muso sali neka 6 mois ya fiançailles ba vandi. J'ai suivi un commentaire sur Facebook, un garçon qui était en train de dire que yeba kuta ina mwasi neka en janvier 2024 oh. Bon si biso to luka ya ngona mibali ya bongo nde mobali ya bongo aye aza déjà au téléma. A beaucoup tani courant eleki tellement que au bout de 3 mois papa le dit pardon ngai moi c'est bonani ko perdre tenga ba bi mobile bonani ko perdre ete ki etika mbonga libala atiki mbonga libala a honorer yo ozomona bonction ngo yango bonction ba domazi patience na ye futi afandi atie miso na ya balusi ngo liboso ya Nzambe azeli atiki pe lo yenge oni azalaka na mwana sute azwa pena asilama na ya fanda lelo Nzambe o aiba ko récompenser ko leka le juste juge le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh le Dieu qui paye bien lo le futaka ata e umeli ndenge nini ato leli ndenge nini ya crois-moi si tu mets ta foi en Dieu jamais tu ne seras confus. Jamais alors jamais. Zora kelika tela Nzambe. E moni loko wana moni décision zo banga kozwa na munene wana. E so na perdre ye na kozwa. O kozwa ya le ngwa tika mabala batu. Tika mabala batu. Moi je me rappelle j'étais encore trop jeune. Na meka libala bombanda. Ya nana kufa na tension. Na meka libala bombanda. Si jeune, j'avais peut-être 19 ans. 20 ans. Balo yenge kaka sombele nga mutuka sombeli nga ndako asali nga boye nga wana lo yenge mukona tika na zona tika nyonso na bi pardon te sikoyo mwa kindendi moko nga ye munene sima na kitala mukerekete couleur nde na nango couleur so na oleka na fotala tala sukebele couleur mipende ka nde minene couleur so da leki peut-être tali oh mwana banani mais na kaka siko nga bazaki so baye ko soinisa nga na olela kaka na lela kaka mobali pazo biso ka zala kimia eloko te siko tala mbongo ndenge za na siko ko sa ndeni mais muko moko lelo banzambe evandi na kati na yebisio tika nyonso na tika sans débat na zola no ba contact na kena o déposer ba mso benga kutu kizengi na bina ndaku na yango na tika na ndaku na bina bandela vie na nga zero na ekosimba tango na osala ngo ba oncle moko na yebi ba benganga ba yebisinga yo za liboma mwana oyo kibo mwana ndezo sala yo ba 2000 quand on a eu décision en tika relation c'était en 2000 je crois 2007 2008 nga moi mukena sa vie nanga na boyi nanga na bonanga na binzambe soko futaka bato o rémunérer ngai o rémunérer ya bien koleka mais ko kanza teke tango wana ozozela wana patience wana biloko museko ya te makambo ndenge na ndenge o traverser bato ba mona kaka résultat do maza bali mais pendant sa patience à traverser makambo okutana ba misuba yeko zoki soko motuna Nzambe faina zonga na ngaka na ye nyonso wana ba tentation diable azo kolakisa o taningo zokemba vraiment yo mto bandola ta kitoko kuna yo mto zako tambo na mutuka okomo tambola makolo yo mto zalaki boy yaya kanga motema ta bénédiction sera plus grande que o wanozo mona wana ezane lokwa kitoko te lokwa kozana mobali na yo ya yo moko pena bofani pena botala na yaya mbunzu na mbunzu surtout soka yebisu Nzambe mobali ya yebi Nzamba banga ka Nzambe le goût de ça wala ezali pa bache jambona nini ona beurre lekit mobali wa yebi Nzambe o ye moko abanga ka Nzambe sans yo ya olanda kenda sima na lingi te po mobali da o vivre na kati ya basi mibale misatu ai kobiste mutu pasi mais soko kutena opena banga ka Nzambe
veut dire motema no evandi pena evandi na pio mais zalaka passion nzamba opesa bakotangelo mikolo bakolo ba esili ndenge eza kolanda te yaya le diable est comme ça tango nzamba opesa yo nyonso oyo bango balobaki ke basalaki ba calcul biologique nini nzamba opia yo pian parce que jamais asala eloko inachevé asala makambo nyonso inachevé nde bomoni siko domaze patience ne efuti ye azwi bogar na ye boye abali abengisi bato ba théâtre bakomi oluka bafai na badefo heureusement pe akoma na ye mutu ya carré ya discrétion donc makambo nanga boyeba te basutuka bato ebele ntango dot na ye elekanaki heureusement mpe azalaka ne mwasi malamu abomba na ye makambo na boyi ne babanda oya oloba baloba mpo soki na dot asaki deya bavideo na bafoto ebelebele elingi ezala awa mama na ngai bata recherche bacomité ya recherche bango deya bakende kovuza babanda oloba et puis le comble dans tout c'est que fo boyebake bato bapesaka bainformation ezalaka kaka bacomédien kaka bacomédien mo bapesaka bainformation na ekutu oyoki kutu tika mobali ya bato wana bango mo bapesaka biso bainformation eya mosusu te mutu akoso te kaka bango ndenge ozomona bango visite bango na fete bongo bango wana kamba ya obimisa makambo na ya lokuta na ya solo mais domaze asala mpenza atia bango en quarantaine azwa bato nyonso vraiment na vie fo ovivaka bongo nde nini bien point barre tout le monde en quarantaine omene vie na yo babi vivre caché c'est vivre mieux c'est vivre heureux asaleli sagesse wana ti toye komona ka mobali na ye na mariage religieux oyo esengo te oyo elonga te apo yo oya opesa biso baconseil ya pambala oyo ndenge eza wana yaya ata bosali 60 émission mwasi wana alobi kaka mwasi ya mobali ya domaze wana tozela ye mama tozela yo yaka ndenge okomi opesa bato bamatiere na interne toya na besoin na toya omona botika domaze asavoure libala na ye asepela na yango mpo nzambe arécompense botika ye kimia parfait azalaka te parfait existaka te nzambe asali moninga ngolu moninga abali sepela tika okelukaka bafai badefo na baerreur soki azalaka na vie moko passé papa ezalaki ya kala akomi na vie mosusu voilà toutes choses sont devenues nouvelles malo maze pataki na vie ya kala lelo aa na vie mosusu Seigneur fais-nous grâce. Que la grâce du mariage me localise. Que la faveur du mariage me localise au nom de Jésus. Que le lien tombe. Que le lien, les réclamations familiales tombent. Et je le fais pour tout celui qui me suit et tout celui qui dira Amen dans le commentaire. Et comme il a soyez localisé. Batonyo so bana ba mariage ba tourment ya ba trouble. Nzamba cha kimia. Nzamba sokola mitema mobali na bino. Mibali na bino makila yesu evandisa bango kimia ozana mobali ya muchopi na tie avanda kimia. J'appelle son esprit à l'obéissance de la parole de Dieu, de gré ou de force, atosa tjelanga amen na sewana sukaina nyonso sukaina amen uchelinga ngo na sewana. Donc moi je suis très contente de voir les témoignages de certaines comédiennes. Ezosala biso bien makasi ya komona ke nzamba azosalela bango bolamu nzamba opesa bango esengo. Alors tosepela na baye bazosepela tolela na baye bazolela tokoka kolela aka na baye baolela te tosepela pe na baye baolela et puis kosepela na ba comédien kosepela bino ezala sincère pour mariage localisé bino il faut posepela ya solo ya na libala moninga abali bozokende kochokolaka a invité bino bozo chokola. Soka invité ki bino te bongi bo chokola. Sikoyo finalement bolingaka nini? Yango ozomona bato mususu ti bakobalaka te. Bokobalaka te po mutema mabele ki bino makasi. Milimo lati bino ya songi ya koluka ko détruire baninga, ya komona baninga ba souffrir, ya komona muninga na esengo oko ko supporter te. Dis après moi je suis sorcier. Dis après moi je suis sorcière. Pour ceux qui esengo muninga e sala o pasi. Demande-toi, c'est quoi ton problème? Pour essayer de moninga tango zo soyo et la kisi ke yo olingi te panier tango zo circuler comme pepa na yo. Il faut zo na nzele et la ki. Pendant que so zo sepela ne senga moninga. Oh papa li pamoli ya bana e utake pa ina yo.
kopamba mwana moto ezali likambo na tango. Yo pamolakisaka ezalaki tango na ye, tango nanga mpe ezali kaka na tango nanga ya okopambola ngai. Sokosali te yawe nanga kombo ekochola mapamba. Sokosali te rabuni kombo ekochola mapamba. Opapali pamoli ya mira eutake pai na yo e. Kotombama na mira ezali likambo na tango. Opambolaki domaze ezalaki tango na ye, tango nanga mpe ezali kaka na tango nanga ya okopambola ngai. Sokosali te yawe nanga kombo ekochola mapamba. Sokosali te rabuni kombo ekochola mapamba. Babiso bato bavandi bazozela échec na yo bafongoli bambuma misu bazozela obi eloko elekela ngala mokili ezake bato musu bakanisaka bango ils sont tellement parfaits que bata mabende biso bango nde bata malamu mingi. Bon, les parfaits, je vous appelle, venez oh, venez. Ndenge bino oza ba parfait mingi yona bozela ke ah yende mutu mabe tozela siko nde nzamba kobeta yo anati ya échec na biso batombola bamema likolo basomba babafle baluwa bagroupe mpo bayoka. Tandis que tous nous avons des défauts, nous avons des erreurs, mais vous voulez exterminer un être humain que Dieu a décidé de faire du bien. Et le bino yaga biba biso ko bundisa te tika na yo tika ozolekisa tangu pamba tika laisse tomber babiso jamais kochanga moto kochanga tolo na se ikila po yeso ana bomoy mon assurance vraie et sûre. Et quand je vois les témoignages des Domazé, je vois les témoignages de Yagabi, je vois tous ces témoignages là, je me dis Seigneur elike evandaka kapanayo elike umelaka apanayo po nzamba salaka kosa te. Donc arrêtez de mentir sur les gens. Arrêtez. Quand nzamba bonisa mitema na biso nyonso, laissez tomber. Banzela wana laissez tomber, bato théâtre botika yango. Muto sala nzembo na yebaki na bondeli yo na fukami tika. Wala banzela babi mbwa azali na makolo ine alandaka nzela se yoko kasi yo bapesi invitation na feti ya bato olingi kotonga mingi pona nini okoluka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde yokozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ipopo osemboka monene zone tuku mibale na ine okosilisa mbula nini okosilisa ndenge nini. Domaze félicitations tika nzambe ya bomba libala na opena na makila na ye abomba ngo pena na makila na ye umele fana na makila ya Yesu. Na sepeli kaka po na moni na ngai ba cotisation kili te ndenge ezalaka ofongola kuna groupe nini oyo nani o apesi te o toyoka banani ba voice bima ya groupe mo basangisaki mbongo o basela sala libala na yo moko mutu muso azokende kosangisela o $10 $50 apakoli yango biloko na milimo ntango ezoya kokota na makambo libala na yo ezopanzela yo libala. Domazé vraiment organiser ces histoires trop bien proprement sans pour autant kosala bantintani sans pour autant kokota ba groupe kili o groupe boye o nazoyebisa bandeko basi mibali bundana na mbongo na mukia esala mariage na ona ndenge moyen na ekokeli tika kosangisaka bambongo bisangisela bambongo misibisike ezowuta ya toyebi te tozomona kaka bisike wuti toyebi te. Pasteur moko abeta lisolo frère moko ake kosala commerce na ye commerce de bandi komata frère pena komi na mbongo tout ça bandi bakomi ko apprécier mukolo moko na église aye kopesa témoignage moko tanga sisi papa moko alandi na sima frère nga bela na frère église eza ndenge nini ko oh oui papa c'est bon tout nga na mukonzi na autorité moko awa na salaka awa na sikatel nazarandi na tante je sors beaucoup je voyage beaucoup et tout mais naza na mbongo na nga moko
est-ce que toko yoka nanga pe na zona cha par nanga moko boya malunga po to tourna mbongo wana comme ça pe ça nga ba bénéfice na ko cho pe na à l'aise na ba condition go sengela nga na ko chao frère qui pelekese papa na lobi ana moi 50,000 na yeso ko boka kuna evimbisa kopo ça parce que vraiment a sepeli na kopo wana so ko ya ndenge bénéfice so bimaka na 50,000 ebimaka 5,000 le mois comme ça frère pe ça ka 3,000 il y a bénéfice pour talaka ka ndinga ça ba musala et tout ça là papa bien comme ça on doit la ranka na compte dans la banque et tout ça là je te laisse réfléchir je te reviens bindi mandi maoyo bikwa kwa frère tanga yoki bonga bi ne musala ngi komi déjà boina zambongo wana to ko sala boto ko zonga boto to ko beta deuxième tour maman bonga malongo. Et c'est comme ça que le frère se lança dans cette affaire bandeko babolingo mbongo na ya mukia bandela ngo ba cigarette mani boutique digablo boutique akomo ke somba biloko na ba frontière ya ba kasumbale sakuna ba nini kuna akoti kopia soki diamant et soki lo nini ngo akotaka kuna fongola frère akoma bana ba activité frère azoa mbongo ya papa na 50,000 o banana cigarette komi mutu 50,000 ba yeko ntikela yo frère wana soto na zebi sebino siko ke frère wana na prison makala Nicolas 50,000 azwaka mbongo wana chango ndenge nyonso moni fufuku to ezo teba c'est encore mieux azo chakaka azo chabo minzoto boya bimisi na no alobi bon abana na ko chako seme 15,000 acha pamba azonga bien naika parce que tant azoka mbongo wana somba mo mabela cha mwasi ni na bana frère ana makala tanga vandi siko mbongo komo dinda ye ko sala rêve aye ko sala rêve moko azokende azoatie mbongo na sac azwi mbongo na ye atie koto azwi mbongo ya frère te azwi moko asangisi atie na sac kofongoli sac wana place moko akoma ipo asomba biloko mbongo ya ye etikali mbongo mosusu ekomi makila ekoma bitende ya rouge ndenge ni mbongo ekoma bitende ya rouge so linga pesa bato koto bato nyonso bazokima bazoboya kosimbango omona bambongo mosusu baefe nini eyaka nango na bavi na biso frère wana tetu aye koyebisa pasteur plus tard ntango makambo da asi eshebi ebebi me nde tozoloba boye 50,000 wana elia ye mbongo nyonso akweya azongisa mbongo ya papa wana akoka te nde papa wana na place ya bien bakangisa papa frère wana na makala siko 50,000 wana na makala ofuta ngo ndenge nini boyebisanga omoni ndenge ahypothèque avenir na ye mobimba baréalité oke vivre na makala ayebi te likolo nini lolombo ya mbongo sentiment ya mbongo kopanzanaka te ntango baopesa o cadeau ya des cadeaux empoisonnés kolinga kozwaka mbongo bato na makasi te mutu apesa yo soki mutu aboyi tika kolingaka te bacotisation bikilikili mpo na makambo kilikili soki mpo ozwi mbongo zwa nanu ntango akosambelela yango po Dieu est capable de freiner même le plan du diable donc ayebela na boule que no asala mabe mais nzambe siko abalusi yango en ta faveur c'est possible kozala biconfiance la ya zanga tina te tout cadeau on ne sait pas où ça nous emmène nzambe asunga biso tozala na bososoli to comprendre félicitations à Domazé ba WhatsApp kilikili ya ba cadeau kilikili asali yango te aluki mbongo na ye na mobali na ye babundani na ndenge na bango basali fête na bango décente normale une bonne fête propre bien l'essentiel c'est de l'amour bolingo esangisi bango nde leki nyonso po kosesa fête ya monene tomona ngo na ba internet mama na fête ya soki ndenge nini mais ya pas d'amour à quoi ça nous a servi mingi nde bolingo nzamba kambara biso nzamba bombara biso abatelaka biso apesaka biso plus de sagesse et d'intelligence c'est très important c'est trop important et ça vraiment important alors que Dieu bénisse nous tous Dieu nous bénisse tous que Dieu fasse du bien à tout un chacun au sanate ko liker ko commenter surtout ko partager pour baninga pe
bayeba kozwa mwa lipamboli oyo elekani na kati ya lisolo na biso po ebele bazala wanaka nani akoyedenga aide mosusu ekomemela oyo likama, aide mosusu ekokunda vi na yo, aide mosusu eza échange ya koteka bomoi na yo nde oteki. Que Dieu nous donne le discernement. Nzamba asosolisa biso, molimo na nzambe kati na biso elakisa biso nini nde esengeli na biso tosala wapi totya makolo na nani s'associer. C'est très important. Même le mariage que vous voyez là, okokota na mariage mosusu ememi vi na yo, tomoni ebele babala bakufa. Alors nzamba alakisi yo nani asengeli azala na yo, okei bo okoti libala mosusu babomeli yo bana, moto akomi na projet bana wana fo bakufa po bobotane bana mosusu, yo ozososola te, ozokende kaka kiyendi. Or koteki bana na kati ya kondima libala wana. Mais si tu es forte en prière, okososola ke mabe ezali malamu na bendana tangu yango na milongola na ba problème oyo ole que naya kokoma na monde ya si je savais. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Heureux mariage, heureux ménage à toi Domazé et papa. Nzamba pambola pa mona bino. Bisous. Bye.